Maman. Maman, au coutu mon tour marié. Ngai. Ne yo za Omar ne? Ne mobile na ngai maman. Oui na ndako na ngai. Mobile na yo. Ete. Omar za mobile na ete. Ngana yawa mwana Omar kuna piquer crise ona yawa. Maman toke na libanda. Oh, obike na ngaba maman ben poli boite. Nganzete. Ah bon ngai. Nganzete. Ngai impoli. Omar za mobile ya mwana ah, ngai. Maman pardon. Mwana ne mutapike crise na ndako ona yawa. Akufa. 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 Pourquoi yo akufa te? Akufa. Puye mtobela. Mwana obela te. Te yo mwana te mutapike Mama akufa. bima. Mama bima. Akufa. Mama na komima te yebisa kote Omar za lingana bali nanga Omar. Omar papa ya mwana piquer crise. Bon azate papa mwana bino azate. Je comprends pourquoi Omar a boya mwana. Yo mam kolo ben poli. On a ngaba. On fiarie. On ibe pas bonjour te. Donc yo ba edika te yango edika ba. Na yeba yo te na na posa na so na bima yo na te. bima. Posa na reza na kuta na papa ya mwana oyo azobela. Olukati. Il n'est pas là. Yo muta respect. Wego lingela libala moninga. Faloza na yo moko. Yanga. Faloza libala na yo moko. Omar aboli. Omoni mutene kana yeli boy. Mabima ko. Oni kona tongo. Bo mwana aza ki bolingo nini? Ya 14. Ah merci. Ah mabima. Mama ko bega na ngate na ko bima selon ngai. Bima. Omar soko soka nga mwana wa mukana piquer crise. Ana été. Moi mbabande bando obela tilwa bila akali kamu. Ayaka ndeko luka muto Omar na mokilo. Ye mutabera na malade. Ayaka ndeko luka muto Omar. Ngana keye. Na keye me na ko benga Omar pona so benga so répondre ngai te. Na ko yali susu. Na ko yali susu. Oh kuta peka ngai. Na kuta yo te na kuta sikomba lo Omar. Kile kuna mama mpoli. Yo mutabera. Yo yinga na bala. Tu la mama. Bien aimé, ngana moni nzambe mususu. Ngai mama na yo tango na moni kaka bongo abandi ko mankenga nga biso. Ngana yebi yo te. Omar akoti mwa. Che mwasi na ndaku mama mwana mwasi na yewe eza ndaku na ngai mama bima. Oze mpoli ngo Omar aboyaki mwana na yo. Ngabi oyi ute bandela ndako te na suka na kolando te ngana na posa Omar na mona ye na ebiso ngana sana ngo. Mama Omar etoke azuka ka raison ke mwana bela ka malade ya mwana azaki deja na mwasi na libanda po yebi ke lokola bo sala mariage bino na ye posa ni Kaka. ko benga ye te mama oligo benga ye Na benga na ngai yote. Na benga pa kati na ngalo esa na pass. mara kamusinga ye mara akamusinga makasi. Bato pa ko ba kota ko ba ba porte ndenge balingi. Allô? Bonsoir papa Guy. Les anges. Qui va me dire na yo? Na benga na téléphone na maman pour nga na za téléphone te. Non, naza je pas Omar itenga na zonga j'ai pas maman depuis. Abenga na ngala mukanya abenga na biso parce que il est fatigué na santa mukanya et puis Papa Guy menaza déçu hein. Maman na ngai oazoka Omar lokola mwana na ye. Maman kei po ke expliquer Omar makamba santé ya mukanya. Akuti mwasi na ndaku na ngai Omar akoti mwasi na ndaku. Pe mwasi na fingi maman. C'est pas vrai wapi papa Guy aza camarade na yo yebi. Mama le beza munene bonga na moni na ngai te mama mutakenda kuna pona ndenge mukanya zo déranger biso. C'est triste pour Omar hein papa. Bopesa na conseil hein. Après ko la mwasi na tandaku asali na makamna na mususu libanda na ndaku ka oyo ngai na to balana. Donc raison ezalaki nango santa mukanya te zéro ezala et raison na ezalaki ngana bima po akota mwasi na yasala bêtise na ye même si nzamba pambola ye. Non papa ginga na kobenga ete jamais na kobenga ete mama bukuta santa mwasi na bengi azo finga nga makama mabe na téléphone yango mama monaki eleki akei kuna ndaki kutana na makambo wana. Merci beaucoup papa. So sola na ko sola na te lokwa ngam na soli na yo. Sola na po na santa mwana na ye. Eza vi na ye. Papa gina kati mama zolo be ba crédit na ye.
Ok. Ah, merci, papa. Yo basiki ya yebite. Ada zutindela oba unité na téléphone. Atinda unité ma yebi. Alors bien yebite. Ah mama tika. Les tabacs de la même pipe, les foufous de même mbad. Donc tika basaka mutu moko yo komona teke ya yebita yebi ne pas le los vérité. De yango zo wana. Pesa na téléphone nanga. Atinda pesa unité na relation. Jésus mo sisika unité boy. Abazotindela unité. Matinda ko atinda kana ngi buzoba wana te. Na lati buzoba na omengi na bimi na buzoba. Obandika otunyokola ngaka sikoyo. Ya benga omunyoko. Tala mwana oyo. Obanti. Yo benga omunyoko. Olobela ko unité. Teme unité zanga mwana nga esa nini? Mama. J'ai Bon, comme il déjà la porte, ok, non, bima. Non, nazo bima. Ah, maman m'tando tu n'as rien qu'à mon nom répondre. Ok. Bon, ata venda ata whisky te lo ko me faut bien pour le même bon tongo kasiti bon senga te kwa bango ba ya kakabo no kwa po senga ba mote to so ata na maso ba me fa pe ko mi sa bon bon yo kasu ni asa ni yo kasu ni te ko tani akota Bonjour, bonjour. Ah, bonjour. Prenez place. Merci. Oh, Nia, ça va? Oh là là. Oui. Oui, ça va bien, maman. Vanda, on pousse à quitter. Ça va bien, maman. Bon dibino, maman. Voilà, ça me va bien. C'est payé. Nazaki na posana mona maman mona nga. Tomika un peu ko solo là parce que naza une grande personnalité. Ayaki na mona maman mona nga. Naza une grande personnalité. Na wakite côté le mana presque na balabala. Tona kendaka na ye na bisiko elongo banité tona salane aventure. Moi j'ai désiré à mon yo papa maman. Nazo comprendre ce soir de mon côté. J'étais à la mongo ibili. Nanda. Nala kwa na tongo mongo zomo na bati. Na suis parti et qui est wapi. Nani a su yango. Nani a déplacé mon mongo. Est-ce que tu es sûr oui, que mon non, je dis pas que au mais hier tu avais quand même bi, je sais pas, tu étais où, tu étais avec moi même si la méline dengueni, c'est quand je prends l'alcool, c'est au moment où on a commencé très éveillé comme alors tout là, qui a déplacé? Je suis venu avec, c'est une grande somme, maman. C'est vraiment une grande somme. Là, tu me l'avais montré là où il y a qui. Ils ont des esprits, ils ont dépassé la route au comment. Ils sont ceux qui t'attaquent, qui ou bien nous. Nous qui les ont dit qu'ils avaient ici. Ils ont dit qu'ils avaient. Et pourtant, on a fait ça, on va faire mon lélo. Le problème c'est que tu vois le problème, la monnaie à ta Nazo côté na maman bon en fait si na qui na bon wana c'est parce qu'il a un projet mo ya osala lélo. Ndé au niveau de Tinekala bon voilà mais non d'accord. Moi je dors avec toi. Je suis avec toi dans la chambre. Tu as ramené l'argent à mon été. Le problème est que moi je n'ai pas vu cet argent là. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas ramené l'argent à la maison chérie. Mais essaie de dire autant de journées dans l'objet. Donc par là tu veux dire que comme vous avez fait l'action. Non, même pas. Non, je dis peut-être par hasard. Tu as regardé nos coffres en tout cas. La loki partout. Est-ce que au cas quelque part tu ou place au coquet comme ça na ça. J'étais à la place mon na bossa ni sati. Kombo nanga métier Serge et bon
bayebinga babenganga na kombo papa na kati omuke ozoto banosolola omela nini. Ah non, maman, ta maïs, ça va. Mais ne vous dérange pas, ne vous dérange pas. Ne vous dérangez pas. Depuis c'est porté à Vito comme parce que le docteur Serge, c'est vraiment mon vie. Ah, docteur. Oui, c'est le docteur. Vous êtes spécialiste Ah, maman Naza, spécialiste en chirurgie obstétrique. En chirurgie obstétrique. Maman. Oui, moi, on m'appelle maman, ils ont obstétrique. Moi, le docteur, ça sera difficile, mais ils ont pour ça la opération. Ah, papa, on va pas toutes sortes d'opérations. En fait, Naza généraliste. Ah, donc opération, on s'en est pas oui, oui, donc c'est comme ça. Peut-être moi, Mituna et Zali à Botuna, on va répondre papa, tu as bibino na kombo na Yesu, presque à solo na ngai. Na moni lo ni na kolongola te, elo ni pe na baksa te. Na tuna yo. Na mbolo ayo papa, comment na yo boye. Vous êtes docteur en chirurgie, en spénie, en fait, maman, na utay kotanga na Égypte. Na utay kotanga na Égypte, c'est ça kuna ndé na sisaki ba kela sinanga. Moni kuna baza ba arabe bon. En fait, bref, na linga kité kozwa moi si ya école mususu. Moi chérie, je veux plus l'argent. Je n'ai pas monté chérie. Toutefois la zone qui est pété, mais la zone balai. Mais c'est même mal à l'aise. Si au moins tu comprends que c'est même mal à l'aise. Parce que je suis censée prendre soin de toi et de tes biens. Maintenant qu'au bon c'est bon on anda. Je ne sais pas faire où je veux commencer parce que l'opération a salle, il a souffert. J'aime pas du tout ça, tu sais. J'aime pas du tout cette histoire. En tout cas, mon gars, je n'ai jamais perdu. La bonne salle, on a un bon côté pour être franche. Tu sais, c'est même mal à l'aise. C'est même mal à l'aise comme ça. Oui, toi, ça te met mal à l'aise, mais moi, je suis dérangé parce que comme ça les semble à société. Là, les gens ont ébalité. Chérie, attends, moi, je te demande qui est. Écoute, je sais que tu n'as qu'à personne. Ni toi. Je le sais, papa. Je sais. Alors, je suis à la maison. Yes, avec tout le monde de ma part. Oh, bien sûr que oui. Donc tout ça, ça ne t'intéresse pas. Salut. Donc les gens sont mal à l'aise ici. Je suis à la maison, je suis à la fiante. Moi, j'ai... Non, je n'aime pas ça. Je m'excuse. Je suis là, attendez. Je suis à la maison. Vous savez comment il est devenu impoli. Mais tu veux qu'il fasse quoi? Mais quand il était avec moi, c'est qui bouettait, regarde, je lui parle et puis il continue avec son téléphone. Déjà, toi, tu as des problèmes. Lui aussi, il veut m'ajouter. Yamboka mususu, naki nazonga na mboka nanga, naya kobala penza na mboka nanga. Tango barete na kibiso, batinda kibiso na hôpital général et na bola mwanzambe na salisa moi centre de santé nanga. Quelque part, c'est là où na salaka ba opération, c'est là où na traitaka bato. En fait, vinanga penza yangwana pour dire clairement na balité na botinante. Baza yemo kuna tellement baza raciste depuis que na sala non baza raciste te ngande na linga kindete kobala et bon moi si ya mboka mususu une égyptienne. Oui, la kana bango depuis ba boya ya sala moko ya ba égyptien et opération donc et puis on a dit bayana et pas baye moi si kaka na mboka na. Et pour dire le vrai, je compte marier Priska. Ok papa, et ça n'a malamu pour maman mieux surtout azana posa mwana ni azana malamu. Lokolo mone nanga ngape no solo na famille ya tata na ba biso ba mama toza na biso nyonso presque awa oza ke important ba tata pour ba ngone mutu ba pesinga mwana
nga nazoyika mwana nabombaki donc na moment oyo faut soit na papa on a essayé ayebisaki yo makambo nyonso les âmes c'est ça bango mpe tata aza te batikaka na bapapa kubutu na kosolola nyonso presque oyeba toza prête. Ok mama nga nakozela bino okola il faut nazonga na centre nazoyika temps mpona ya boye nazonga na centre je crois tokozwa su temps ya koyebana su makasi mingi te nga na osolola yo nde moto kokoma kaka non naza près même lelo même lobi nakoki kokoma mpona kokoma wana nga mpe mpona alakisa bango ata tokosola na bango na mosika mais batala te na video ketala mobali asengi bwase merci mama azoya po asenga loboko ya mwasi merci mama nga natiki comme ça biso mpe tokotiako nga na banzi tozotika bino nzambe alola batela bino oyo et puisque ça boluka osala même chose. Merci beaucoup. Bon, au revoir maman. Oh moi, papa va comment on va? Papa va comment qu'elle est Zoya? Ça va bien. Na resti bundini obi ke ana kino tsika blumona eke na chance kuzina mama yali ana longa mutemo papa bijene dumba longa mama sa ndo tsika blumona chance na rati kitoko ya mama bon to solo di kandenge singa to solo là donc rosa lettre na epo na nga pena pesa mais oyembi bon mi baye yesu ndango bana non mi baye mama bana ba onyo so mi baye kasi mi debo kilomba mo goti nandeni bon mon baye ni ete mon baye ni ye wana wala ya za mo baye te mon baye ni ye wana ti complet ana nwa wana mke wana mulai mon baye ni ye wana ti unye ibise mama te wende ni nango oh ngona sebe fali mutapo pas présenter kamba moko moyo mama tozobeta masolo ya Priska na mobali na ye nenda mabete mama kunde zana kasi toyebele muna mobali ya Priska wana docteur wana na ndela mobali ya ni ana shila yimta benga biso ndele to mela de jine docteur na ta vie na ye yene scolaire ye a invité bis na bien s'il plaît na Priska wana mara moko na lantike ba kuna dibanda no na lantike ono. Ok, on peut ce message, non? Tes messages de ma information. Chichi. Viens sur un rôle, comme tu refoutes. Azali. Des millionnaires. Des millionnaires. Tom mais la peau à refouter. Yandé, papa, on va te consommer toi, hein. Tout ça, comment? Kevin Nazaranat, tout ça comme patron. Et à Goyana, il faut te coûter la carte. Ah, Yebi qui est au coûter la. Ah, donc on va bien se coûter à Yebi. Il fallait te commander un bolon, moi. Kevin Nazaran fout. C'est un peu moi, tu as la comme il y a ma samanza la brise, bien te, et c'est ma force dire. Pour ma sang, pose force, il faut dire. Ça dire, tu as la force, tu peux te dire que boss à ça. Boss à ça, ça dit un là, à ce patron, on a pas. On a patron, voilà patron, yo ebi mwana mutamaka. Des fois, tu pas sentir comme moi tamuke au monde. Chichi. Boss ye. Boss. Patron de patron. Boss. Ah boss. Au compris. Ya yo l'équipe. Repo. Atabino moko repo boss ta so batino bo va na tabino moko za bêtise. Repo pour kauka na télé. Ah pas qu'on dit ça. Repo. Des casiers. Oh merde, des casiers. Oh, faut bailler. Maman. Boss de you. Kevin boss.
Ah, bien, quand il y a peut-être un qui s'en aille. Les brutalités, c'est la rigueur. On a brutalité. Non, t'as pas tout mon tour là, vous avez. Attends, poteau. Il y a un asie là, un business. Basé dans le château original, Guillet, Goyo, les bourgeois, un américain. Bah, vendre ma vie, bah, ton, ma vie, et garçon, on a fait ça, fifi, ni voix bête, kabasi. Et on donne de l'homme, il faut faire un Congo. Pour un apoto. Si, n'a pas de ça, on a un moment. Ils ont bête, éducation, bino le libertinage. Moi, c'est pas aux zones et la film. En yoka. Boligi liberté, n'a raté ni. N'a pas raté ni puisque ça. N'a raté ni. Moi ma tata qui est zanda qui wa. N'a pas ça pas n'a pas ni loni ni zana. So na chepe so ka lilo lobby. Ah place au quitter. Non. Ah ok wa. Accueil pensa. Ah ok wa. Eh, qu'est-ce qu'il va bimis? Yo ça dit. C'est là na puisque bimis lo na comprendre yo. A mi me bana inikin. Me dia yelo bena docteur. Parce que docteur ça fonctionne, t'es docteur avec fonction. T'es docteur, nini. Chirurgien. Et prestation mon bal, mon co, et docteur, tonton, c'est la prestation mon bal. Puisque on a triqué l'eau, t'es la famille, on va triquer l'eau. Triquer l'eau. Bah là, bah, il n'a pas bon. Yo, on a des mon bel encage, je vais caprice, capa, on peut les on a pété témoin. Lobby, bisou mon cas, jour, on peut faire, tout qui peut m'amener, bah, bisou mon pécat, lobby pay. Pour on a pressé, vous savez, les autres, on a fait balle à Noki, pour se protéger de l'auteur responsable. Mais on a triqué, la triqué l'autre, il y a moi, ni n'a rien. Donc, maintenant, on peut mettre mon bateau, ça là. Tu n'as pas besoin de coaching, maman, na bango na dumba pam pam, na ngapi sa mo ni docteur, on lengi sana ni. Oh là, Pensez à la église. Non, il y a tout université. Avant de rentrer sur le mot expliquer à ce que. C'est là, non, sur la non, on a pas passé. Le puisca à sa zone mobile. Yo puisque pour aller puisque attaquer ya ou mais la rater on tour à salir moi résistance. Bino na yo mo copie na kati. Tu obeta li solo pour participer on va na. On se na na monnaie na yo ebisoni. Na sema bene na yo yebiso. Hello côté. Yo kuto zu. Basali le côté pour puisque ça aller ah. Azala wana te yo coach mo standard. Ngapana ke tu so makambo so moni mo standard kwa. Na me katela. Moi ça ça ati. Moni puisque wana azala awa. OK pas. Akei na yo sota bolingo bo sana docteur wana. Poiso mona ngate. Moni puisque so moni. Ma coffre ke pas me tenter chérie. S'il te plaît, qu'est-ce que tu veux manger? Bolima bon puisse coca. Ah coca. On a yebi. Ah coca lo. Moni présence puisse soit moni là. On voit que c'est bien. Non, il sont en combo, c'est même pour ça tout. À quel bella. Sauf on les mis sur yo, sauf on pété yo. C'est moi attention maman. Ah bon, oui, on a des mauvaises informations. Mais qui aussi ça va moins il faut. Yo tu n'en as pas information. Bon on a émission là, bêta. Bon on a puisse. Bêta. Ndai. Non, il faut. Yo le lot on a. Wani ça pas mon ngati. Moi na kaka. Moi ni vina ye. Ai place au kiti. Mubalika oya ko mona ngidanga. Yo ka so kiwa. Docteur on a lectionné là na puisque mon présence na nga. Ya supporter. Tout ça. Si. Puisque OK ouais. Boss de boss. Boss de boss. Patika yo. Je me reçois ça bouteille là. Mais il y a un autre mère. Oh merde, la biche a barré. Ah ouais. Je reçois 5 bouteilles, mais il a elle na wana. Voilà. Là, boss a passé mec. Allons on la rate à Mibale. Il va aller ti kawana wa bio. Ouais, c'est biso. Ouais, c'est biso. Il vient ndo ina ngai. Faut se placer dans ndo ina yo. Nga za mona mutapamba tebi o markabo. Obi o markabo. Ni na moko metanga ka partout. Suka. So bozana vo se pilaka. Nga so mona zo ka bona ni. Ezaka na numéro info mais nga za chaque jour bona. Ouais ba c'est ngo nga za na ngota chaque fois yo sala wana. Tala yo. Oh bah yakati te yo masala nga tongo yebi omoni bino bobo ba vie na âge même quand metali bo mikolo ba petit miki bo rater vie nga vie ava bino bo qui ça défanga comprendre mais là yo moi son azim il faut que c'est 20 ça là on azim alors 50 ah boss tu as même trop tôt on a sur la z on se pas dans elle on va vous quand on ndini boss. Pardon. Mwana muta mbongo. Moko ta mokai na yo.
moko ta kokaina yo fanda yo pe fatika ba mama mtoto kana ngoko yo ke ke pato wala wa fali fanda na ngolo ba mingi pete ah tu mo mo ta na Chichi via ngoyo vinyoso ya ngoyo mamui lekela pesa taxe vinyoso ya ngoyo la boss la bendi ya ba pamba plus de 2000 la palais donc bah eso ça donne des boîte de kobina koda kolia komela vinyoso ya ngoyo c'est que bien vinyoso ya ngoyo patron de patron voilà Masia yo kambo sengana nga oyo nazolobela yo papa kanisa maya fleur ndenge kotaka na océan esilisaka mungwa te papa echanzaka na ngola maman pardon ozala mpe awa makambo osolola eza vraiment sérieux bana na pe vila bon ils ça n'est pas na bango maman eza problème te yesu aoyetika bana mike bayepa nanga parce que bokonza nzambe eza mpona bango okotela bokonza nzambe ozonga lokola mwana moke problème nanga ezali boye mama nana posa nga na yo tosunga mwana mwasi na ngai na yo mama tosunga mwana mwasi oyo tosunga mpe mwana oyo mama kobanga te nalingi natuna motuna maona te soki oyana nanga Tuna? Pourquoi on dit maman on a dit au Kamatina? Papa, déjà pasteur, il battait la tête et il allait le manzana. Ngana dit maman on a souffert. Nandegeni. Papa fungola ngale musona zaki. Tika na muto aloba. Tika musene nzambe aloba makambo ayelaki po nyonso ezobima na poasa awa. Nyonso ezobima na poasa awa. Makele nyonso sala. Nakomi koyoka na kati na ngai kande ezomata excusenga mama. Kande eza te mpona nasala eloko mabe te oza mama. Mais ntango naomona moto azosouffrir innocent moko boye azomona pasi esalaka motema nzambe pasi. Akipaka te papa na nyokwami na mwana oyo mala souffrir na mwana nga akipaka te sala makambo bakoko basala ate ata na ye olelela nzoka ye mutayebi malade ya mwana ngai. Non papa sœur Ange papa pasteur pardon omona eloko na boye makambo na bino yebisa malamu tika makelele lopango eza ya papa ti mama problème nanga eza boye si obomana mobali no mpe ofanda kala lopango Ange bongisa maloba ozoloba Ange bongisa maloba na papa ser nazotelema ngala nyokwami ebele na ingala yo na nyokwami ebele tina vana ndako mama ongana muda okoya ozonge pa na ye te mete kaka kindoki ya buzo bango papa bokanga ndo ngai ndoko moto nabelisaka mokanya papa keba okobima wa mabe po soki okangenga ndoki lokola bi ndoki te nayebi nganga te nayebi makambo butu te naoyena kozula mpena la polise ava obimawa nabibaokangamenanga awa tika ko pasteur lobata omoni nde abanda kolela botia okangama nga mali chance bien nini bo journal lelo nga botama na décembre na novembre te loba vérité nalingi ocomprendre que Habité maman yo possible de wana tokosala baya bosangisa baya na civilité ndenge espérance bango basaki na tazeri mukulu bote sika bote pedot sika bote civil bote yango na mariage d'autres sala wana civil auto saki pedot sika tozo saka d'autres na civil parce que après on est tellement bon religieux et on se côtoie liste la vie toi tu as comment invité voilà le roi Eric Colabé aux alana me livre Cola wana mosi na yet mosi na ye Eric na ba couple aimé chinde la peuple aimé chinde na Jenny basinga mpe bakoya yote abango okote ampe na bokulu akamoro siloringo tia mpe Brice Mupi Brice Mupi aza réalisateur ngai na ngi po Brice Mupi soka simbi caméra aza na la
Eh, ya za mpo ye pa ko ya ko kamera ka. Parce que la famille est fenda. Famille est fenda. Nancy est fenda. Bango ba. Ote Nancy est fenda. Nancy Nora. Et puis Hervé est fenda. Famille baende, tuka famille baende, okomi tata, okomi. Famille baende. Tia Anisha baende. C'est dans sa Merlin est fenda. Maman il vous a invité Belé hein. Nadège est fenda et puis na maman la bango maman Didi est fenda. Tia sika baende, famille baende. Famille baende. Todui Anisha baende na bene Mongbondo. Wana mobile na ye coupe. Mpo bango bajo ya. Anisha baende. Anisha baende. Tata baende ko ya tempo ya jo bela mo amoke. Ah d'accord. Bongo ti Fifi Bolili minus tena mama kati. Bolili. Fifi Bolili minus. Okay kala moi. Mama kati pongo pongo. Tena pour la monu. Da ya comment ti keto jo ti obeba to so sika. To ko sani. Personne ba table par table. Ba famille ko za pale. Oh to jo ko makana yo. Na ya biso mo to ka ba bango. Réalité. Eric Serge. Na moi signé Nathalie Calonge. Chez Tila m'appelle Nani, empereur de Lausanne. Empereur de Lausanne. Empereur de Lausanne. Au Tila m'appelle Santos de Gira. Quand on bête on se fait dans la ligne c'est mon compte. Empereur de Lausanne. Santos de Gira. Nana yango boso ki to panda sala ko zana kisasa te. Na décembre akozana kisasa de Gira. Boso ki to panda sa. Soka ko mekana no ko tia yempo. Boso ki to ba ki soka njere fungwami aye kisasa. Okomi na no ki to panda sa. Okomi pena business class. Ojenga nani. Nana kae maman obi kana bosa ku grand frère na wala civique na pa Audace Milan. Na Afi Milan. Afi Milan. Audace Milan. Na Afi Milan. Milan do. Ba ngo ba kopona biki na zakado ya mama. Te wana ngateke. Zefi Makumbu ya sababu toko. Zefi Makumbu na sababu toko. Chez Abo si boto sa maman masanga. Ba fete bonga ba ba. Ah na ngati poti abeda efumu. Beda efumu igati zinu. Boti na PDG di. Roi Salomon ajo ya mfumu roi. Ata di dezena. Na boto mfumu. DG Diwansa, gloire Diwansa. DG gloire Diwansa. No yo akola bakita ko sombe ayo pe sapato na yé pona opanza famille na hotel. Opanzi déjà? Mais moi na kalinga déjà ndo. Batu ya mayele baloba. Il n'y a pas de fumée sans feu. Yango. Ce que mon moto ezo milingi ezo mata quelque part yeba ke na se mo. Tika ko mukanya. Izalaki. Makambo ezo leka na kati ya famille na yo ya na cause. Au moni po o traiter maladie ya mutu bien. C'est ange izalaki ma. Elo moko esalamate. Po traiter maladie ya mutu ma bien. Docteur, esengela yeba cause, ayeba maladie ni azobela. J'ai eu le temps de prier et Nzambe alaki singai. Cause il y a souffrance au monde à mon sozo yoka. Maman jusqu'à quand on ne pas continuer kobela. Alors cause les alliés raisonnez bien. Passer na yo et l'orni au saki yo na famille na yo. Maman na posate na akize mutwa. Zonga yo moko na passer na yo. Nino sala nino eleka entre yo na famille na yo pour moi na moi soit souffrir. Raisonnez très bien maman. Na yebi makambo na solo. Saint-Esprit a consenté à ton parapet moutouté. Ce qui a lobby les camboza kabongo. Est-ce que quoi yebi sabiso maman? Pour que délivrance se kota na bana yo. Maman, je crois malobeza na mboka na yo. Mais quand quoi yebi sabiso oh yo za na mémoire na yo. Tu bela nyonso pona moni mabeni ni onga na sala ote. Obotika mwana moko mwasi olingo bebisa e pona nini po yo o azongelo awa na bana konyonga manasa kindumba. Pasteur. On a ba famille au mari. Et comme yo monde. Pasteur. Basali na nzambe soki mboke za yima. Babenga basali na nzambe boya bobondela mboke za nakiya. Mi papa na moni omoni eloko ngana lingila kabino te yango wana. Ba prophétie na bino kaka ya kopanza mabota. So mutu lokona ngandeke na zalia. Na yebi na kindokite. Na so yeba te loko ni yo kanginga ona yebi te. O dabi te so ngi mutu na nge panza na ona na so yeba te. Bona moni lo na mfaka swati na so mo. So bona bilo wango. Na kenene église. Papa na botika mwana moko ngebe papa. Au moniteur mwana moi je balaka. Azwa nyonso papa. Ozaka nyonso. Ba pesa ba mblo nyonso. Mais cet esprit lobi nanga. Pendant que yo zwa biloko alibala. Ya ne loko moko. O fallait ou sa famille na yo yo liango. Aza mwana nga na kolia yango. Mais oh esika bandeko na o bakendaka. Eza na malogo balobaka.
Yo biloko libala okupesa no bato te. Super bapesaki nga nateki nasomba bilamba di oui nasomba bilamba $10 na pasi mboka mobile motema mabe ange mama bongo carton makaya makaya oyo zwaka ange carton makabu wana nzambela ngai yo kiloko bakangela mwana mpona carton makabu naliaka mwana na nga moko. Mais tu ne peux pas connaître comme ça, ça va perdre. Et ça, comment la bosse va perdre une grosse somme comme ça? Hein? Et tu trouves ça normal? Qu'est-ce que je trouve normal? Oh, donc ça c'est quoi ça? Je n'arrive pas à comprendre. Moi, je n'ai pas venu vivre ici. Tu viens comme ça va trop monter, ils ont bon mais tu trouves ça normal? Et à chaque fois, je ne sais pas. Mais tu veux que je te dise quoi? Je ne sais pas où est-ce que tu mets ton argent. Tu veux que je te dise quoi? Mais je mets ça dans ma chambre. J'ai l'air d'une volée. Je dors avec qui? Oh, tu dors avec moi et ça veut dire quoi? Parce que tu dors avec moi et je suis devenu volée. Eh ben, je connais un Zoïban. Oh. Et Zolim, il y a besoin que Zolim. Eh, mais je sais pas. Et l'imoité, c'est l'agneau, c'est l'autre, mais l'imoité. Je n'ai rien. Bonjour, papa, bonjour, maman. Bonjour. Et finalement, dis-moi. Papa, de toute ma vie, moi, je n'ai jamais perdu de l'argent. Eh bien, regarde ce qu'on a compris. Toute ma vie, je n'ai jamais perdu de l'argent. Oh, dis finalement. Eh mais je t'ai dit. Tu me dis quoi? Toute ma vie, moi, je n'ai jamais volé de l'argent. Je n'ai jamais volé de l'argent. C'est quoi cette histoire? Madame, on a comment Moïse? Madame, on a comment ce bambou? Kevin! Kevin! Jamais perdu d'argent comme ça. On m'a je ne suis pas une volée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne t'ai pas dit une volée, toi. Écoute, si c'est toi qui voles l'argent d'autrui, maman, ne me fais pas fion. Le monsieur réclame son argent chaque jour. C'est depuis qu'on est là. Mais attends, chérie, je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a Iba? Ah, maman, c'est pas normal. Nous vivons trois ici dans les hommes et une femme. Maman. J'aime pas toi comme ça. Vraiment, papa. Hein? Ah, tu dis, bon, tu veux dire que mon propre argent, c'est ça? Échappatoire. Est-ce que tu oublies que moi aussi j'ai de l'argent? Eh bien, pourquoi tu oublies ça? Pourquoi eh bien, moi je suis bien organisé. Ah bon? Je ne me saoule pas. Ah bon? Ouais. Ah bon? Moi je ne me saoule pas. Madame? Oui. Ah, moi je suis très bien organisé. Dans ma chambre? On ne te promène pas avec de l'argent comme ça devant. On garde l'argent dans le banque. On garde de l'argent. Trouver solution si on va pas aller payer maman qui met ça. Papa, moi je m'excuse. Kevin, viens ici. Non, viens. Attends, ne bouge pas. Viens ici. Quand tu te payes le luxe de dire que le Congo n'a pas besoin de ça. Parce que c'est vous la maîtresse de la maison, maman. Parce que moi, ta maman, je suis volée. Non. C'est ça? Je ne sais pas, maman. C'est ce que tu veux dire? Non, maman. Donc tu es en train de m'accuser indirectement, c'est ça? Maman. Tu es malade? Vous avez qui m'emboule à l'ébalé. Hein? C'est Pierre et puis des habillés simples. Omar, je m'en fous. Tu comprends? Ah, ça m'est égal. Je m'en fous. Je m'en fous de tout. Moi aussi, je m'en fous. Je m'en tape de tout. Je m'en fous de tout, de toi et de ton argent. Je suis pas une volée. Eh bien, pourquoi ce soir comme ça? Je m'en fous. Pourquoi je fais quoi? Boyoki. Malade. Moi, malade. C'est yo posa malade. Oza motema mabe, obominga, oza motema mabe. Yakai, yakano na maboko na ngai, abi. Nazo bandi na lomati. Guy, je te dis, nazo bati, isa mystique nini on en vivre. Isa phénomène nini on en vivre. Mais la tokolo bani siko. Bon, les bonga. Aussi donc ça joue bangote. Soko timbon na ndako. Oyo tant na tongo ezati. Moi c'est dans la simba place na tchang bangote. Et chambre za la polilité, mais bon ezolimo. Na ndako bozaka misatu. Krabe zo misatu. Donc na mwana bino mobile donc ça fait 3. Oui. Mais tu ne trouves pas qu'il y a un problème dans le Ah, maintenant tu déshabilles Saint-Paul pour habiller Saint-Jean. Donc tu ne fais que la même chose.
Et puis, aux autres, en même temps, aux autres, innocentés, ta femme est aussi une femme d'affaires. Ne peut-elle pas déplacer ton argent à son intérêt? Non, elle ne peut pas faire ça, je te dis. Mais qu'est-ce que je connais bien ma femme? Je te dis. Donc c'est le Saint-Esprit qui a besoin que ton argent s'évapore. C'est là où ça me trouve. Je me retrouve plus. Je me dis, ben, là ça se connaît. Là ça se connaît. Et puis ça bloque l'avancement de tes affaires. C'est ça. C'est ça. Lequel on entend quoi, mon frère? Puisque je ne peux pas te conseiller d'aller trouver des pratiques superstitieuses. Je ne peux pas le faire. Ce n'est que Dieu qui peut te révéler le problème qu'il y a en toi. Tu souffres. Tu souffres. En parlant des moyens, tu en as plus que moi. Mais les onces, j'ai beaucoup de paix que toi. Non. Tu ne peux pas épargner ta femme. Ce n'est qu'elle qui connaît le secret de votre chambre. Mais elle n'est pas mesure aussi à ça les logos. Qu'est-ce qu'elle dit pendant que tu perds l'argent? Quelle est sa réaction? Ben, nous tous regrettés, on se demande ben, comment ça, comment? Pourquoi tu fais ça? C'est ça le problème. Il y a raté. Ben, souvent, il y a rappelé dans le monde, on a soit va marcher là-bas, on va place en bombe là-bas. Bon, la Bible nous recommande de ne pas avoir de mauvaises pensées. Enfin, la seule chose, c'est de prier et puis changer ta manière de garder l'argent. Il faut changer. Il faut se retrouver mais ce qui est ça que les vols persistent, là, c'est autre chose, hein, mon cher. La même chose. Le mal continue. Finalement, rien ne change. Cherche à te réconcilier avec tout ce que tu trouves que tu as causé du tort. Parce que moral est à bout, tu vas chercher à acheter un milliard dans la chambre de l'État. Lobby, mais bien moi boudé nga fa boye bango. Là na moko, te ke vile auto ko sani. Ta moni shaba oya, bino boye valeur à shabaté. Ba to apote ba soya ba sendo le bilele papa yoyo. Aye kin mais aye shaba ko les poisson. Shaba aye ça maman il y a bien. Ba momi a son bana shaba awe. Ba chef maman là. Eh, parce que moi ça temps. Oh, shaba chérie ba shaba non la shaba boye. Shaba les poissons, on mélo les poissons. Ah, t'as petit nanga. Ba petit nanga ni ko. Boss, là il a des mamans dans hôtel. C'est là. Là auto qui les a maman dans hôtel, là tata dans hôtel, là c'est un gars. Oh boss, là ça y est Kevin, là yo pendo ina ngo budenga. Ah, ba chali nga fi. Fil bo kraken ni mo bisanga, fil bo kraken ni mindele. Atonga na yo ka te. Bo kraken mindele na fito ni. Kevin na même moral nanga. Vieux qui noie bien nga to kutani na vie. Il dit qu'il noie. Mon son na diama. Vie africaine vie trop. Mon chaba o ba dire ba la chaba poisson bolongo. Yo ko budenga bo kesu fil bolia su ati. Boss, c'est là. Boss. Boss na bengani bino nga boss o za o j'aime poli. La mobala maman Suzy Jansi Zola tant on a qui na 2017 avant la chaba elle là chaba trop oza combien oza combien là yo Serge là yo oza 100 au beaucoup dia OK ville ndina no ngana va na chaba ko ya la boko malenga ti na boke na kinde na isole bino ni ama ke fo master obina obo va no bali la fille na ki chaba Kevin on est libéré OK ah na ngati yo les 100 oya ko les l'équipe à 100 ba 200 ba 300 500 000 autant la part ya na yo pesus na yo pesus ya 100 ya pesus ya 100 boss na zona ki na ngo boss bango de ba tikali famille na bino ko $100 boye le ngo ils arrêté ba parents na bino ba fout la sida 25 000 francs na commune sekuna $100 c'est beaucoup et petit. $100. To simba ngo peka e jour. To simba ngo e jour. To simba ngo ke famille na biso la tako hein. Ve wa combien? Moi 1000 francs le to la demi.
ya ozanao yondozana makoki ya kolonga liwai mpe ya kosilisango ya satanao opesi pongi te na misono mpona kosenjela baoya yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te mosusu te yo nde nzambe o na banzi na Yerusalemi kambo yokota batandaki mafuta o nakanisi mwasi ya ndumba asukolaki makolono na malasi lelo yo na nzoto oza te na mokili kasi na molimo oza na mitema masanjoli ya mibebo na ngai yango nde malasi nasopeli yo maloba bolingo etondi motema tika kaka nalobela yo mosusu te yo nde nzambe o mosusu te yo nde nzambe nanga bien-aimé nga namoni nzambe mosusu te yesu kaka nde nzambe tia elikya na yo epa na ye